Loba la ngai mutuni na makasi wana o azak. Mais la FCC n'est pas reculé pour baquer na retraite. Tu veux que bon. Ah, logo te, tu es pas politicien mboka na biso. Na kata FCC kunedala batu musupe ba lobakana baza ba politicien te. Ba politicien te, bazande oui, baza ba politicien te. Ba misusu baza na kata FCC ba politicien te. Ba misusu wana baza kaka pona intérêt personnel. Les lotala va sortent aux alangoles en mboka. Donc na kati ya consultation, moto ya kobo ya consultation c'est kalingi RDCT. Martin Fayulu alingi mboka oyo. Akoya na consultation parce que ba osala ne union sacrée ya mutu moko te pour sauver notre nation. Mais Fayulu peut base boy. Base boy ya ndenge nini Fayulu abandi politique petoke, abandi politique on peut mbula nini. Batasnel bakati courant. Voilà. So nenge bakati courant nengwana. Courant ya kozonga kaka après ba match nyonso. Mais oui. Ba coopérana bata ba terrasse wana yebani presque na ba commune nyonso. Ngala kasa kaka za côté na biso boy. Mena kene na changu même nenge moko na tuni me courant za te poni babika si match vite ezobeta te. Courant kozonga kaka soki match sili. Regarde na mboka nini makamba boye salama. Na mboka nini makamba boye salama. This is a dead world war. War for the best of London is coming. Be ready now. Bubadi Antoine Fulupinga. Fight you, fight you, fight you. Acteur Sundiata, nous avons la 3e guerre mondiale. Esui. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika. Ya tobina e Congo température. Et na mo pepa sika. Ya tobina e Congo température. Vous aimez votre M de serviteur, héritier Iboula Mwana Tsukana Bangonyo Sonde na lobaka souvent mouya kaya solo bakisela ka président le défenseur par rapport à l'actualité za koleka na mboka na biso par rapport à makambo za koleka to moni bongo consultation mokonza mboka o eza ko continuer to moni bongo Moïse Katumbi wazati consulter Jean-Pierre Bemba wazati consulter mais to moni Fayulu na Antoine Muzitu o ba se présenter te base et boy batende consultation kota ba pasteur pe mbutu za kokota ya kosakana te kizemi na tibila na kabundu alesa bazali ko bomana histoire à poison to éviter na mboka o to za ko kende wapi kuna pe ba maser ba tomboti ba bibulu yete o kota ki na ba église de réveil koti tipa basango est-ce que maramango za vrai to za ngwa lokuta c'est pour cela moi héritier Iboula na pusana limbango pona ko yambela bino moto na nzambe alobaka kitoko asolaka bien avant muzo fongolanga vraiment na présenter bango invité nanga mokola lelo je dis merci beaucoup à le tout puissant champion Wadol depuis la Rochelle mokonza mboka pourquoi pas Adisha motomètre Bebazibeba pourquoi pas à Titani la Christelle la patronne Motema Tade Botaï merci beaucoup à Christian Massamba Isaac Monganga papa na Benol depuis États-Unis Wemanga depuis États-Unis j'étais sali pourquoi pas Bruno Lubika Mbongo ya propre Sandra Wangata maman na petit Brown Junior et Broly disent un match tonton vraiment nous c'est bon merci beaucoup moi héritier Iboula je reçois pour vous pasteur évêque Chirotinwani autozo betana masolo par rapport ya mamozo le kanamboka na biso lo barati toko boko sepela que je dis directement bonjour papa Chiro. Bonjour héritier Iboula. Bonjour à notre père et si kanyo sobozali o bolanda biso na nzela ya etandoike. Vraiment Nzambe à bénir bino. Voilà, merci beaucoup Toza Ana papa, santé kitoko. Ouais, santé à super forme, Voilà. Merci beaucoup papa Toza no awa via makambo ya évolution ya l'église, lelo to moni pe l'église lelo ndenge bato baloba te non église comme royaume mon na pasteur moko boye azoko évoluer suka luka atika mona na ye. To moni lo kwane comme mesano.
Bon, église eza royaume te. Église eza royaume te, mais ce qui papa aza tout le monde a comme on appelle tata za docteur et ben moi on appelle alingi à ça la métier papa salaka. Eza kanango mabete. Mais eza obligatoire te. Voilà. Eza obligatoire te que ce qui papa zali mosala nzambe moi n'a pas à la mosala nzambe non. Ezalaka par vocation et appel. Donc, vocation et appel, c'est deux choses différentes. Voilà. Donc, ce qui moi n'a dans la vocation et puis aza n'appel naie, wana toko ko kangangote parce que le nzambe bakangate. To moni pe zala ba sala nzambe belé lokola ngai. Est-ce que zala moi na nini oya ngaza pasteur? Adate. Donc nakoko koti ça même moi si nanga na makasité, bana nanga na makasité. Il faut vocation na appel nzamba benga ye mais soki nzamba bengi ete a sala musa na ye bano anga ba misu bazana bango ba électricien ba misu bazana ba infirmière donc c'est comme ça donc église de la royaume te église de la royaume te je connais encore beaucoup des hommes de Dieu bana na bango bazana bango ba pasteur te donc ezalaka vocation na appel mais église de la royaume te. Ok, merci beaucoup. Ça langage chinois parce que tout le monde comme trop mon pasteur a cédé mon anaye atigele tonga monsieur za manque organisation. Mais wana ezaka manque organisation te. Ezala gane wana omoni il y a des choses différentes. Donc na tozalaka na vision na visée. Donc vision c'est pour Jésus. Donc tozala na vision moko universelle. Donc ce qui mutu ado kotisa oya bana na ina makasi wana komi visée. Visée c'est pour l'homme. Wana eza ya mutu. Mutu nde asali loko na ende tolo bagala biso ba kinwa asali bor na ye. Donc c'est quoi kotisi mwana na ye mais loko ce que ezali vision nzambe donc ezala nengwana te. So ko moni ke mutu a kotisi ba mwasi na ye to mwana na makasi wana komi visée. Alors visée suka na nzela. Et que na tina suka te yango mona ba bi ezebele lelo pe yango moni bato ba kotisi bana na bango na makasi o baza appelé par Dieu bazo souka au moni bu jeunesse na magazo kata na nzela bazo kufa il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui baza ko kufa avant na ba âge ba 30 35 ans ba 28 ans bazo kufa donc pour nani parce que bazala ki appelé te bazala ki appelé te bazala ki na vocation te et tango ba koti yango ndengwala nde yango zo mona lelo makambo ezokomela bango mais soki moi na na vocation na vision na ye ba koti na kati ya vision nzambe tokoko kanga yango te yango zo mona lelo bazo kende pe liboso donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. On est là avec l'évêque Chiro Kinoa ne moto na nzambe ya solo walo barakitoko papa to moni bongo toko taper na moi politique à mboka parce que total makambo pe ndenge za ko kende mokonza mboka za ko consulter batu est-ce que tolandaki discours il y a 6 minutes à mokonza mboka mais tu otala que discours on a 6 minutes tant mokonza baki a ko consulter ba homme politique à toute tendance mais tout moni que consultation est souvent en ampleur vraiment te consultation est en ampleur voilà vous savez toza nanga bengango na bengango FCC toza na FCC toza na cash consultation équipé makambo yo na tendance te moto ya lingi nation na biso oya lingi mboka na biso RDC akokende akoya na consultation po toluka to bimisa mboka na médiocrité to bimisa yango na parce que ceux qui totali bien na kati ya consultation ceux qui oyete oboyi c'est cause contre mboka oui c'est cause contre mboka papa est-ce que consultation obimisa mboka na crise na kati ya consultation ba idée ko pesa voilà bazo consulter nanu bato balingi mboka donc bite ya linini to bimba donc mboka biso nyonso to bimisa mboka na kati ya basse classe to bimisa ngo na kati ya crise oyo to sauver mboka soki totali pendant 18 ans ya bato wana ba diriger donc so totali sur 100% 98% bazalaki toujours na C donc 2% kaka nde ba bénéficiaki lelo tala ba sort tozala ngo lelo na mboka donc na kati ya consultation moto oya ko boya consultation c'est kalingi RDCT mais papa kota la consultation ne biso to penser ki to ngato mona ki Fayula za la consulter Antoine Muzito za consulter mais to moni bango bazaki te to moni ka Jean-Pierre Bemba et puis Moïse Katumbi na lobby hein
soki Fayulu alingi mboka oyo ok na consultation soki aboyi dai na landaki même mokonzi mboka yoka héritier mokonzi mboka lobi mutu asuka oye ye moko soki ayete ya kokende koluka ye eza Fayulu akokende koluka ye parce que lobi ezala te ke amonaki ete pona nini asalaki boye ete pona nini o comprendre donc yango akokende koluka ye soki ya solo Martin Fayulu alingi mboka oyo akoya na consultation parce que baosala nde union sacrée ya mutu moko te pour sauver notre nation. Mais Fayulu peut base boy ya ndenge nini Fayulu abandi politique petoke abandi politique on peut mbula nini hein bato oyo ba fabriquer Fayulu lelo bango ba ke consultation voilà mais ba ke pour leurs intérêts. Non, intérêt à nation. Toloba lokola. Écoutez, lokola Moïse Katumbi. Yetango ye akoluka nini na kota mbongo. Akoluka nini. Tandis que yetango Moïse tango na élection awa. Alobaka soki Fayulu aleki akota 100 milliards. Voilà. Na budget ya mboka. Bon, siko aroya koluka nini ba fute combien? Bon, ayende po alingi mboka oyo po sauver mboka oyo. Na Jean-Pierre Bemba. Oui. Jean-Pierre Bemba pe aye alakisi ki aza rancunier te. Alakisi ki aza na problème mon côté nan de konaye. Ba vrai Kinois te, ba vrai Congolais. Nde siko ba yeba sauver mboka parce que toloba mboka na biso eza ya kokufa mboka ya na pante bana Mobutu atika yango lelo toloba oyo mboka na biso oyo toza wapi na mboka na biso courant pasi mai pasi tala ndenge ba forage comme na kata capitale na siècle oyo ba forage comme partout mais pour nous informer un peu Régis des olobi que na ba festivité autoza na maité mais faut ba longola même ba continuer sur Régis des olobi na ba longola bango ba longola SNEL mais bango ba na problème te parce que mokonzi mbeko apesa ki ordre ba futa bango plus de 5 milliards de dollars faut ba na lobby yoka to koma na système moko soki eza match à Real ko beta do ya Barcelone Doya Vita, Doya Imana, Doya Mazembe. Soki match est à 15h. Ou bien 15h30 na biso ba match beta à 15h30. Soki dans la Lubumbashi beta à 14h30. Voilà. Alors on remonte avant 30 minutes batasnel bakati courant. Voilà. Donc nenge bakati courant nengwana. Courir ya kozonga kaka après ba match nyonso. Mais oui. Ba coopérana bata ba terrasse wana yebani presque na ba commune nyonso ngala kasai ka keza côté na biso boy mena kene na changu même ndenge moko na tuni me courir za te poni babika si match vite ezobeta te courir ozonga kaka soki match sili regarde na mboka nini makamba boye salama na mboka nini makamba boye salama yango zomona il faut bato bandi ma consultation oyo poto bimisa mboka na kati ya crise oyo to bimisa mboka na kati ya magui to bimisa mboka na kati ya médiocrité. Voilà. Merci beaucoup papa Batba Rolanda. Est-ce que si aujourd'hui nenge mokonza mboka zo consulter bato awa FCC o FCC atolo FCC keka dia consulter est-ce que Maria Joana et Rosala sont à venir? Il y a cash na FCC. Après consultation. Na lobby FCC, un front commun wana. Est-ce que c'est un parti politique? C'est un parti politique. Et Salamagi pona, et un mouvement que Salamagi pona élection. Mais tango oyo, celui pona nga tango oyo ba choix qui na bango. Mais automatiquement bako bomana bango et ko kufanango. Et ça lango, et un parti politique. Et dans le mouvement, et Salamaki, on a une plateforme qui va salagi pour pouvoir. Mais quand tu as la grande l'union au Basimba Mboka au Bazara, Bazana FC. Ah bon, yo landi te ba sénateur baké. Loba langa mutuni na makasi wana o mais quand tu as la FCC ba reculer ba baké na retraite, tu dis que bon. Ah, logoté, tu es pas politicien Mboka na biso. Na kata FCC kuneza la bato musupe ba lobaka na baza ba politicien te. Ba politicien te, bazande oui. Baza ba politicien te. Ba misusu baza na kata FCC ba politicien te. Ba misusu wana baza kaka pona intérêt personnel. Voilà. Et pona bango moko kaka c'est fini. Hein? Na uti kotala na Kivu kuna.
na Kivu ya mboka na biso na province na biso kuna mais na uti kotala ndenge nini mutu soka kufi baza kokende kotia ye na morgue ambulance ezate baza kozwa mutu batie banzete mutu akokufa batie banzete po bamatisa ye na moto bazwe lamba bakangi muta moto mutu wana banzete nde mutu ekosala tout droit bakende kotika ye ti na morgue tala nanu kaka ba politicien wana oyo zoloba wana tala na bamboka na bango na tali ba uti kolakisa parquet général na kolwezi kuna moi parler moko boye donc na asi soki parler ba soso soki ndenge nini bongo morgue na parlo pas bo tala siko batanengo na balingi mboka na biso bo bengi ba ba politicien non bango baza pour na intérêt personnel mais muto alingi mboka akwa accompagner mukonza mboka na biso na consultation yo pour te sauver mboka. Voilà, merci beaucoup pour te sauver mboka. Toi, on a posé idée à malam. Merci beaucoup. Toi, on a posé chantage à ma pambate. Voilà. Toi, on a posé vrai politicien. Na kata mboka, basa la politique pour nous sauver. Oh, pour politicien, ngano le colo pimelinga poste na kena ngamu musukuna na keko comme rebelle. Wana politicien. Non. Mais kota la pege non, mutu tozolo belara partout. Basile Longo o azati bon na FCC o Longo ayo loba. Que 2023 l'élection zate za pas flatter ka Félix pour ba ben d'ailleurs bien comment tala ba ba tozolo na lobi yo yebi histoire à Basile Longo voilà yebi histoire là hein mais Basile Longo yo yebi na ila kutu eloko kutu ya kolobate ba surtout ba kinwa nyonso funa nyonso ba yebi voilà ba yebi donc biso to votaka ye mais ya lobi ekozalate bon soki ezali abima faux prophète ba bien ekozalate pourquoi parce que papa to dit ofanda pe boyete na mboka na biso jusqu'aujourd'hui to yebaka te ba congolais baza combien d'étrangers baza combien parce que toi na posa to za la recenser biso kasi yango moni mbutu yango na olobati mbutu ya na kati ya mboka banda yo tala nanu banda Mobutu kenda voilà si lelo tozalaka na pièce d'identité. C'est ça. Tozalaka na ngote. Voilà. To koma kotambola nga mugo mususu police atem singa soki na ba ine abina ngai présenter vous na bi je suis congolais. Abina non identité na yo. Carte d'identité ngabité bon carte nazala ngote abi carte électeur ngabi carte électeur na bomba ti mukolo vote ko yali susu ndena ke parce que j'ai un électeur. Voilà. Et ça pièce d'identité à l'unité. OK. Tu vois, na bisoko lingi na bimisi carte pastorale nde atali bo papa leka. Voilà. Tu vois, na mboka na biso tala na mboka ni neza pendant reine même ya ancien président. Ata pièce d'identité zate. Voilà, raté. Vous comprenez? On comprend que mboka yana ngwana mbutu. Mboka za yango na siko mutu alingi mboka efanda kimya osani akoya na coalition apesi idée na ye ke ndenge nini tokoko bimisa mboka na kati ya crise ndenge nini tokoko bimisa mboka tala na monde ezala mboka moko te oye sombaka passeport cher lokola RDC. Voilà. Na mokonza mboka lobe a passeport $80 jusque là ministre affaires étrangères tozo comprendre te lo on zo bloqué. Kasi makamba FCC. FCC zo boyara. Makamba FCC yango na kasozo ka FCC makamba FCC. Mais papa to mona ba pasteur ndenge bozala bata NRC batu ya association na église des rêves. Mais to mona une grande partie au bakende consultation. Na ebite via mbutu uti koleka ba pasteur ba nero lobani pa mokonza mboka. Bon, ezaka ba idée hein. Kokende kondima ke non tondimi vision tondimi union sacrée pour to sauver mboka, to bimana kata crise pour na ko bongisa presque na ba branche nyonso. C'est ça yango ndeti na consultation pour mokonza mboka lobaki malamu. Alobi pour ko sala union sacrée. Donc union sacrée pour sauver nation na biso. Voilà. Donc c'est ça. Eza e kokende oza na idée malam. Tango oza idée malam kokende ba consultation et suka nango ba idée kozala ko pesa mokonza mboka ba idée ndenge nini toko bimisa mboka na kati ya crise. Voilà, merci beaucoup nani toko bimisa mboka na kati ya crise to moni bongo mbutu koti to yebite kizamina kibila na prophète Kabundu Alessa soki bazowela nente il paraîtrait que non qu'ils aiment na kibila acheli Kabundu Alessa poison
Bon, Makambouana vraiment na continent na ben ya Makambouana makasité. Voilà. Na continent na ben tenaye ba Makambango zandengeni parce que na soli pe na GOT. Donc Jean Oscar Kizamina na soli pe na yete na soli pe na Kabundu ale sate pona ye ba pe na ne alikambu. Donc ne alikambu vraiment na yebi yango na noté mais eloko ngala kokolo tant que mosala nzambe tant que wana pe baza basali na nzambe vraiment ndenge bandanga na yeba Jean Oscar pasteur Jean Oscar Kizamina na yokai na makambo ndenge wana te. Voilà. Donc eza makambo moko eza foko tala ngo pena malamu. Kizamina adali évangéliste évangéliste moko international. Voilà. Atamboli presque monde entier. Voilà. Donc vraiment aza muto pe to photo pe ça respect makasi. Topé ça respect makasi parce que asali mingi pe pour na kata mboka na biso. Donc kaka di ku kaka boye aya kopé sa kabundi wale sa poison pour gagner quoi? Pour gagner nini? Azan na kata communauté na yeda munene ya sala pe plateforme na ya CPC azan na communauté munene. Voilà. Et azan na ba pasteur pe belé. Donc akende kopé sa poison kaka epa ya kabunikale ça pour gagner quoi? Voilà. Mais pour gagner quoi, papa, quand tu as la sigo, ils ont ça la Sony, beauté arabiso, mais quand tu as les deux pasteurs devant ma juge. Noble Acha photo. Mbangu wa bimbangula, mama mafuta, mama vinta kimpa, etata wonda. Mama, Maria Berjano. Smart Studio na London. Master Zengaila. Unambanza mpipiti. Unambanza mpipiti. Unambanza mpipiti. Mfumu mangongele. Yo monika ka pasteur, tibongo ya basango. Au monité, to banda yigaga o RSM église de réveil boy bongo ya basango e uto le kala limité au talité nenga ba expulser ba au talité au landité ba nyango ba lobité bo ba nyango ba lobi yo landité eloko moko tala na mikolo to anango 2021 to kota na makambo sus donc eloko moko ya kukwe ko bomba maté donc to lo bayi kaka ba pasteur so ki pasteur Molière yaka tiabo pasteur asali boy siko kasi yango petit. Voilà, merci beaucoup papa na nengo jour matin ya ko répondre na ba question na biso makolo to moko ma vraiment na suka et tant que papa za mosali na nzambe vie ko kota net to kota 2020 to mo cheminer na fin na mais papa 2020 oyo ne to kenda na ba veiller to lali ba bien année oyo année de prospérité année de bénédiction mais to moni 2020 ko tibiso na makama be makasi ba septembre to yebo to kutana na ba coronavirus papa na habité et tant que voyant spirituel rôle bani na peuple de Dieu. En tout cas 2020 oyo ngala koloba ki gloire à Dieu parce que makambo nyonso e bomba maki nzamba bimisi yango na 2020 alingite to kota 2021 na makamba lolenge boy. Donc nzambe ngala lobike c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu nzamba zo bimisa nyonso. Croyez que batu mususu na 2020 batu mususu même avant 2020 ba monaki ke bangonde bazaba grande puissance bangonde bazali bangonde mais nzamba talisi bango kezaka bangote ezande nzambe parce que c'est lui oyazali mukolo ya souffle donc yenda za mukolo ya pema yenda za mukolo ya mokili nyonso donc nzamba za kobimisa ba mabenyo so ezalaki na se bakindokinyo se bombamaki même na kata ba confession religieuse bakindokinyo se bombamaki nzamba bandi ko bimisango nzamba lingi musala na ye mboka na ye batu na ye mokili na ye etambola na ndenge ya malamu yangwana il faut abimisa bato ya mabe po bato ya mabe ba se repentir ngana kolobake e komitango ya repentance et d'après la bande comme ça au bakolanda biso na nzela ya etando moke et komitango ya repentance na lobata lokola Jean-Baptiste repentez-vous même nous les hommes de Dieu
na kata ba confession religieuse toyeba kite na kata RSN nzoka kindoki kota toyeba oui toyeba kite nzoka pe na kati ya nini kindoki ezali na kata ba confession religieuse kindoki ezali yango na ekomi tango ya nzambe est-ce que toyeba kike kuna ba chinois kindoki ezali na kosala ba virus ya koboma batu ya COVID-19 donc nzambe aza ko dépouiller presque na bamboka nyonso nzambe alingi mokili na ye yango azobimisa ya nkuku na mpwasa azobimisa yango parce que nzambe alingi asala mokili na ye ya sika alingi bato ba se repentir batala kaka bato nyonso bazonga na droit chemin batala kaka Yesu Masia donc dans ce sens là ngana olobake 2021 oyo eza 2021 moko ya réforme nzamba alinga abana makambu ya sika yango makambo ya mabe il faut ça nini ebima voilà merci beaucoup c'était là le prophète Chiro Kinouane Otomeke Kosoane par rapport ya kosa la mise au point ya makambo eza koleka na mboka na biso to na communauté congolaise na ebite boza kolanda biso partout dans le monde entier abonnez-vous massivement na Adorose ya Congo Télévision bokozwa ba belema ya kitoko ba émission ya kitoko papa tokomi vraiment na souk émission na biso na ba nyonso balandi yo ba retenir ni numéro de contact s'il y a des gens au pesa tambote à passer et kozala bemmi. En tout cas, na pesi bana notre père Nyonso Mbote esika bazali ko banda na communauté chrétienne la main puissante de Dieu oyo esika wapi Nazar représentant légal na pesi coordonnateur pasteur Bochimba Mbote donc évangéliste Joël Maman Adji, évangéliste Adji, donc ma pasteur Nyonso ya communauté chrétienne, na pesiba na notre père Nyonso Mbote esika bozali, numéro ya contact, bo zwakaka numéro ya contact héritier. Donc soki bo bengi kaka héritier ibula yende arozwanga facilement. OK, donc vraiment shalom 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 esika bozali soki tango mususu na émission to sali likambo soit kiyo et daka poto lobela mboka poto lingi mboka na biso donc to botama ba congolais donc to ko changer to changer to komate yango to ana souci mboka na biso mboka ebonga to bimalakata ya crise et loko mon près na gogoloba Kabunde Walesa Kizamina Adali est né dans la foi na yo donc s'il y a un problème ce qui est comme monge dali bokutana bo solo li bochana se parce que toza bana nzambe ya koleka na ba media nengwana tozo pesa Satan ouverture à kota bana ko kotisa na makambu na ye donc vraiment on a koloba yango wana na kanisi malobesi la raté. Voilà. OK. Merci beaucoup, c'était là le vec Chiro Kinouane Otozagina na mokola le to partageane to sali mise au point na maramne na uti koloba eza koleka na mboka moi directement j'ai dit merci à la patronne Titani motema ya Tadebo taille na mboka France kuna je vous salue malgré confinement donc on est toujours ensemble. Je dis merci beaucoup à la jeunesse la main puissante de Dieu donc on a pesibino nyonso ba mbote ba Joël ba Rabi ba Fabrice biso nyonso ba RKO biso tout on est ensemble. Merci Mavinga. Merci Mavinga donc boye ba bien maestro donc merci beaucoup vraiment na musée na sima caméra pourquoi pas le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle Mokonza Mboka je dis merci à Drisha Motomètre Bebazibe ba Tchafouin au monango pourquoi pas Sandra Wangata maman na petit bon junior na Broly biza match batela bana malamu parce que pandémie oza mabe mingi. Merci beaucoup à mon président Bruno Lubika ma collègue déjà na Kinshasa en tout cas président Bruno Lubika mbonga propre na Pesio Bambote pourquoi pas Christian Massamba Yannick Fumuntseke même moral toujours. Je dis merci beaucoup à l'assistance de papa de papa pasteur Juppé. Je te salue là où tu es. Je dis merci à notre Montréal Riyad na Pesio Bambote Tomonani Soki Nzambe Azongi Nanute play Kondo Chisekedi wa Mulumba Kumumu Kwagule Nganga Balasanga Onosa Limbambe Dieu Ndombas, troisième guerre mondiale, c'est la guerre des solutions.
Lala Bishop Chatumba This is a World War Free. Devo potele mundu munti, devo potele mundu munti. Ulu denga ndugu zantenge, ulu denga ndugu zantenge. Sirakina, mandiba, mandiba, mandiba. Sirakina, mandiba, mandiba, mandiba. Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Mandiba, mandiba, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Mandiba, mandiba, mandiba. Préparez-vous la combat Oyo, Moutaka Bolate, Tikino Toso solution. Raïs, Bamwangi Nanoso, Abia Bayukuta. Maniba, maniba, maniba. Devo potele mundu munti, devo potele mundu munti. Ulu denga ndugu zantenge, ulu denga ndugu zantenge. Sirakina, maniba, maniba, maniba. Sirakina, maniba, maniba, maniba. Betty Mouchinga, la Warkoni, la reine de Makini. Active 10 Flumen, le porte-parole compétent. Whatever they say, whatever they do, whatever they play, whatever they sing, whatever they dance, we are number one. We are number one. We are number one. Kibela. Fight you. Lulendo. Cha 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 cha. We are Lulendo. Cha 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 cha. Songa Lulendo. Kolifila na Luanda. Songa Lulendo. Mbata. Cha 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 cha. Diego Kawo. Lulendo. Ibe. Cha 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 cha. Ani Awasi. Zambe na Diama. David Lutete. Emma Pascal Leyombe Kengolobi Chouantama Nalopangwa Banka Koko Bouza Congo Bololo Jibril Rémi Makuntima le meilleur soliste Limousine Marie de Nuit le londonien Wama Doukouré Franck Kifukako Koko Bilali Willy Makusu Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mopepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mopepa sika, ya tobina e Congo température.